bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yangoyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Info lingala ya mardi 7 janvier 2025 yango e bandi mbote. Nabino nyos tu na sengono soto fongola mpona kotesta bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na première dame Denise Nyakero Tshisekedi bakomaki na Accra capitale ya Ghana mokola lundi 6 janvier pona ko participer na cérémonie ya investiture ya nouveau président ya Ghana John Dramani na bokutani na bangombi balebo ebake le 30 décembre et l'équipe président Dramani Yemoko qui officiellement invitation et pas ya homologue na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba détellement au bokozwango na édition na biso ezali koya toko baba sango na biso kaka na ngambo ya présidence pona kotal Sabino ndenge na qualité na ye ya commandant suprême ya ba FRDC chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a président qui lundi 6 janvier cérémonie officielle ya passation ya commandement entre ba chef d'état-major en trompé sortant et les cas qui n'a qu'un militaire lieutenant Kokolo héritier mapindemi apesi bino ba détail. Na qualité na ye ya commandant suprême ya ba forces armées République démocratique du Congo FRDC na mokuse chef de l'état a président qui cérémonie officielle ya passation ya commandement entre ba chef d'état-major sortant pe entrant ya armée congolaise nyonso esalemaki mokolo ya lundi 6 janvier 2025 na camp militaire lieutenant colonel Kokolo awa na ville province ya Kinshasa na Mozindo baboneki chef d'état-major na ordonnance présidentielle il y a le 16 décembre 2024 yena ni lieutenant général Jules Banza Mwilambwe ye azalaki installé na ba nouvelle fonction na ye na remplacement ya général Christian Chiwewe oyo akomi conseiller militaire ya président Félix Tshisekedi ye azwaki étendard ya armée na ba moya encouragement ya chef de l'état oyo epesameli ye ya ko servir na se à drapeau ti na sacrifice suprême na déclaration ya nouveau chef d'état-major Jules Banza Mwilambwe ye atalisi boye ngai général Jules Banza Mwilambwe na juré liboso ya nation congolaise pe liboso ya président de la république commandant suprême ya ba forces armées ya ko respecter constitution ba loi ya république ya ko accomplir na loyauté pe honneur ba mission oyo epesameli ngai ya ko consacrer ba force na nganyo
nyonso pe savoir-faire nangai ya ko défendre indépendance, souveraineté pe intégrité territoriale ya République démocratique du Congo, liboso ya ba force ya menace na caractère militaire ya invasion pe agression ti na sacrifice suprême wana ezalaki déclaration ya nouveau chef d'état-major na prestation ya serment na ye avant ya kozala promis bosengeli koyeba ke lieutenant général Gilles Banza Mwilambwe ye a exerçaka depuis 2022 lokola chef ya maison militaire adjoint ya président Félix Tshisekedi azali chargé ya ba opération pe ba renseignement militaire ye a servaka lokola commandant adjoint ya garde républicaine na unité d'élite ya ko asiraka protection ya président pe ba institution congolaise. Ingénieur Ronsard Ndosa azali bongo président provincial ya parti politique nouvelle dynamique Congo ya autorité morale Papi Montezolo asalaki samedi 4 janvier kuna na avenue Loya na commune ya Bumbu Mobange na mitingo de Pebola na ba détail elongo na Edi Imbani. Baponaki journée ya samedi 4 janvier oyo ezali mokolo ya kokanisa ba martyr ya indépendance ya République démocratique du Congo oyo bakufaka le 4 janvier 1959 des partis politiques Nouvelle Dynamique Congo ya autorité morale Papi Montezolo mingi penza ya Kinshasa na bokambemi ya président provincial na bango Ronsard Ndosa batenaki meeting ya kafu na avenue Loya na commune ya Bumbu epai wapi tomonaki présence ya bato ya ndenge na ndenge tomonaki bakadre pe ba militant ya NDK bourgmestre ya commune ya Bumbu pe ba invité ebele mot de circonstance epesamaki epai ya secrétaire général adjoint ya NDK Mbutazola pe mo ya bienvenue epesamaki epai ya conseiller politique ya NDK maître Ezaï Ngalamulume bourgmestre ya Bumbu pe na ngambo na ye atalisaki que lokola meeting oyo ezali ya kimia asengi na bandeko nyonso ya NDK balobela kimia bisika nyonso bazwami surtout na est ya RDC na sima ezalaki mama na likambo oyo esangisaki bana nyonso tu ya NDK pe ya Bumbu. Ingénieur Ronsard Ndosa oyo babisoko benga ye mikolo lieutenant ya Fati azwaki maloba oyo a explikaki tina ya meeting oyo ya kimia na mozindo atalisaki ndenge RDC ezali mboka ya kimia esengeli kimia erenye bisika nyonso pe abetaki sete na oyo etali bongo éveil de conscience ya population ya Congo oyo esengeli balamuka pona kotelemela badongolo miso oyo bazali kotia mobulu na mboka. Vu les enjeux politiques de notre pays ya koloba ya kotelema bisika oyo ezali mabe tolobi mabe bisika oyo ezali malamu tolobi malamu litu wana tomona kiango malamu et portela ki biso indépendance na 1960 yango toye ko ebisa susu ba jeunes et vieilles babangate batelema tozala derrière mokonzi ya mboka na biso Fati Beton. Point de vue à Ronsard Ndosa ezali point de vue à autorité morale na biso tozali na sima ya mokonzi ya mboka azali autorité morale ya Union Sacrée Fati Beton azali commandant suprême na biso alobi azo réviser constitution yango esengeli biso ba notable lieutenant na ye ya funa to kita to expliquer ba jeunes et vieux pourquoi mokonzi ya mboka alingi ko modifier constitution tozali pour mokonzi ya mboka modifier constitution pour eza l'intérêt ya mboka na biso. En tout cas meeting ya kimia oyo ingénieur Ronsard Ndosa a organisaki pona bana Bumbu elekaki vraiment kitoko ambiance ezalaki na ndenge ya kosakana te. Na cadre ya réseau des écoles de proximité nde ba enseignants ya ba école ebele bazwa ki bongo formation na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu bolanda ba détail longona héritier mapidemi na bilili ya la Dilandu. Merci beaucoup pour la question monsieur le journaliste. Nazali IPAF ya Moamba c'est secrétaire principal provincial adjoint la formation. Ngai Mathieu Bato c'est mon nom. Alors, le Tokusangani na réunion à l'élo pour former le préfet, na professeur ya DAS, ya domaine d'apprentissage à sciences, pour la nouvelle réforme tout ça to initier.
ezali rep ezali nini ezali ba réseau ya ba école ya proximité c'est que réseau ba école ya nzinga basangana basala musala moko babala ko réfléchir na mayimatali musala na bango kotangisa na bango ba mikanda ba programme tout consort c'est qu'on veut plus faire des enseignements en solitaire tout ça soit enseignement en communauté en collectivité tout ça na ba école à proximité et nini wana cette initiative est venue de l'excellence ministre de l'éducation nationale maman Mineta maman Raïssa Malou et ils allaient soutenir avec les projets PAF ils allaient PAAF projet d'apprentissage d'autonomisation des filles yango nde ko mema biso na nzela oyo poto iba ko longa ko sala un enseignement qui soit uniforme ezala te ke to tangisa bana na ba deux vitesses école za pemene wana bazana na nde muso kutangisa bana nde mususu bonto ke ndenge moko yango na tozali ko sala de implantation manaki ko former déjà banda le 22 novembre le 17 18 décembre toujours que planter poule par poule voilà pour ça tout cela wana ko to meka ko to ça au nin to zo ki biso non son centre nganda pour ça la ki biso baso voilà monsieur le journaliste. Merci beaucoup, c'est vraiment une question qui mérite la réponse. Le choix de l'école, c'est par rapport à la capacité d'accueil d'abord. Hein, c'est la capacité d'accueil qui nous a poussé de venir ici. La salle est tellement vaste, l'accessibilité, on est venu pour ça et des deux. C'est une école aussi qui a une émergence, hein, apparemment, et vraiment ça promet. Ça promet, il fallait des bonnes choses. Trouver aussi à faire connaître ça, à faire, pas la promotion, mais à faire connaître cette école aussi. C'était un coin un peu caché. Mais quand on est là, on vient tous ensemble, on peut voir l'école. C'est les choix, les choix. Merci. Bah, élèves, il y a coupé, couture, il y a complexe scolaire, Mama Pemba, baza cause de formation qui toko. Après 3 mois, il y a Pamba, Bolanda, résultat, Namungongo, il y a Madame Nabango. Liboso na bino, toza na bana ya première année coupe et couture. Au bandai ko benga lobby 3e année coupe et couture. Toyekolakisa ba réalisation, toujours présenter ba réalisation au bana biso ba sali après 3 mois de cours, au tozalaki na bango ensemble. Tant bayaki bayebaki absolument rien, mais lelo baza capable ya kotonga non seulement bilamba ya ba bébé, mais aussi bilamba ya ba taille personnelle et même de grande taille aussi, baza capable ya kotonga yango. Voilà binomo bomo na bana biso batongi ba robe dame français na droite nanga toza eza na bano batongi ba boubou et na gauche nanga eza na bana o batongi ba robe. Na simananga ils ont la sous batongi donc ba modèle les ébélés mais toujours présenter bino en tout cas le travail fourni par nos élèves et tolobi sous merci beaucoup na excellence parce que à bisika toza ils ont juste place to yaka ko sala essayage ko lata bilamba mais misala union tout et sala mara na télé na biso bipa yoapi to laksara bino à chaque fois comment misala na biso les autres kende liboso pour na ba matériel à disposer la biso na télé ndezo permettre ba na biso lelo ba koma capable ya kotonga ba bilamba ro bazana ngona nzoto. En tout cas merci beaucoup Nzambe ya Lola prière na biso ezaki abaksela mikolo ebele à vivre longtemps parce que donc makambo oyo bana biso bazotonga ailleurs ezate hein na l'école nous en tout cas nulle part ailleurs pour mon bana ya première année humanité ce sont encore des apprenantes baza débutantes mais batongi bilamba o evani na banzoto eza grâce ya ba matériel na ba machine per neuf auto za nango na télé nde bana bazokoma ko réaliser ba bilamba balati. En tout cas Nzambe apambola ye Nzambe bakisela ye mikolo ebele na se na moyo oyo akende toujours liboso. Merci beaucoup. Excellence Néombo. Ndele ipene eza ya kobeba makasi surtout pene ya galaxie mai ya mvula ezali kotele mamoye ya kotia lokolo exalté. Nzela ya ipene ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi galaxie bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa botala population ndenge azali komitungesa même bakumbi mituka kote oyo ezalaka se pasi na pasi soki mvula enoki boelikambo ya pasi pe mawa ezali même ba moto ezalaka na difficulté bato bakoyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele
na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrekantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na baautorité basala makasi mpona korehabilite nzela oyo ya ipene surtout mingi penepene ya galaxie ezali kosala bango pasi population azali kose déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso baza na pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi mpona population avandi na coin oyo ipene na galaxie libula ipene talaka la prince ezobuka la pamba papa ya obongusela biso bachauffeur nzela koleka pasi ma ezotonda biso solution babongusela biso libulu oyo kosala bien apopo eza te aleka mpe esalaka mwa elo mo boye oyebi kaka ndenge esalaka me ndenge eza mpena boye boye esala mpena bie te salite trop oyo tokomprana yango te ntango nyonso ke chaque année omonaka kaka esika kaka motu ebukanaka toyebaka te basala mwa ndambo batika ifale ke bakontinue ti liboso ti lelo batika yango wa basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko mpona kolia na avenue Irebu pe kuna na commune ya Kasavu penepene ya marché Kowet eza vraiment ya kobeba makasi surtout ndembula ebeta ki lobi nzela penza moya koleka ezalite awa toza na commune ya Kasavubu mingi penza penepene ya avenue babengi Irebu na direction ya Kasavubu oyo penepene ya marché Kowet ezali ya kobeba makasi bino mokobotala soki mvula enoki ezalaka opesi mbwa boyi population azanga ndenge ya koleka voire même mituka tope ba moto bazalaka na ba difficulté makasi nzoka nde milieu oyo na avenue Kasavubu ezali vraiment fréquenté dans coin ya Irebu ezali esika oyo batu ebele ba fréquentaka yango pona kobongisa ba téléphone pe kosomba ba téléphone na bango ya occasion kasi ndenge ezali ya kobeba même ba coopérant bazali komilela moyen ya kosala cop malonga ezali te nzoka nde milieu oyo tango batu bazali ko fréquenter yango ezali pe tango bango baganiaka ebele awa eza mai totindaka makasi soki leta kozwa solution makambo te biso bateknisien ya mboka oyo tokokoka kosala eloko moko te awa toza balola fe te mokobana naki tolobaka bana bazotanga awa tofutaka bandako awa nakokima velo tene na monongo edindi boye mais c'est le journaliste aza nazolanda ngai population baluka ezo solution tozwa solution makambo oyo tovanda kimia ndenge omoni boye soki nameki kopesa mwa explication moke eza kaka ke balabala ekoma nakobenga yango bopermettre ngai charge ebele c'est-à-dire bato bayaka baza mwa ebele na balabala alors par jour to ya salubrité eleki mingi tellement sikoyo mécanisme ya koévacue yango eza nanu te bato wana na bakolo mapango na batechnicien baza obligé ya koutilize terrasse comme esika ya kobwaka matiti souwe ya bana nyonso ya commune ya Kasavubu pe ya Matonge balobi coin oyo lokola ezalaka fréquenté ezali penepene ya marché Kowet esengeli babongisa nzela po soki mvula ebeti bapemaka pe na kimia olie ezala ya kobeba ndenge ezali. Compagnie africaine d'aviation CAA na Mokuse a présenté ba Airbus pour na ba passager na ye ba voyager na ba condition moka kitoko. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka
CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malamu bana mboka société na bino yango oyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation. Pola kokende na cité babengi bongo boadi na commune ya Ngalema moyen de transport kuna ezakaka Land Rover nyonso oyo ebunga na RDC et koma nango kobula na quartier oyo bongo skobozwa etanango vraiment eza mabe makasi héritier mabe. Awa tozabongo na binza ipen bino mokobotala pene ya la borne are oyo bozali komona mituka nini ezali kaka Land Rover ba ancien modèle oyo ezalaka na République démocratique du Congo depuis époque ya kala bokanisi Land Rover oyo ebunga bisika mosusu kasi awa na binza ipen mingi penza pene ya la borne are oyo bomoni Land Rover oyo etonda meke na esika oyo yango ekitakati na cité babengi Bwadi ezwami toujours na commune ya Ngalema bango kuna base servaka na mituka mosusu te kaka Land Rover oyo yango nde ememaka population kolongwa na ipen tope na cité ya Bwadi population asungamaka mingi na Land Rover oyo bato ebele na ville ya Kinshasa soki bamoni yango bakoki pe kokamwa pamba te Land Rover oyo ebunga ndeti kaka ezalaka lisusu te kasi awa na ipen pona kokende na cité Bwadi soki Land Rover oyo te eloko nini lisusu. En tout cas, nous avons un gouvernement qui a la vision de la nous avons la condition de route, nous avons le problème. Condition de route, c'est pour les petits. En tout cas, c'est là et ça l'a gâté. Nous avons dit que Mamba a la peine. Ils sont battus à bois de Massissi. 1000 francs, de boulot comme Massissi peine. Massissi peine de boulot. Condition de la biso. Population avandi na cité Bwadi na commune ya Ngalema bango basepelaka mingi pona likambo etali Land Rover oyo kasi likambo etali nzela oyo elongwe na ipen kino kokoma na cité Bwadi eta na yango ezali malamu te bongo soki okoti na Land Rover yango ndenge libumu eninganaka soki ozali mwasi ya zemi sur place mwana abimi ba autorité bazali interpellé pona kobongisa nzela oyo ya Bwadi enfin que ekoma malamu malgré Land Rover oyo ezali ya kala ezali koningisa mabumu kasi population ape mata na kimia. Ba jeune oyo ba tiaka bongo cirage na ipen ba s'organiza makasi pe ba kabola ba équipe mibale ya 12 baza pene ya église la borne bon na reportage auto sale libino kala ingangu kala technique ndenge kaka ba mesana koloba na ville ya Kinshasa bilenge oyo bozali komona bango ba mesana kotia cirage awa na ipen na binza na commune ya Ngalema bango ba sala écurie na bango pene ya église la borne ba kabolana na groupe de 12 boye misusu bazali kosala 3 fois par semaine misusu pe bazali kozonga pona kosala 3 fois ekoma lokola entreprise moko boye nzokande bazali pe ko gagner misolo na bango ebele pamba te milliers oyo na ipen ezalaka vraiment fréquenté lokola église la borne ezalaka pe na batu ebele bilenge oyo bazwa yango vraiment lokola métier na bango bazali koleisa pe kobokola bato kaka na mosala oyo bazali kosala. Aviane zagio kataye simbaye atika tolu kwa mbongo mbongo kene liboso mbongo wane tolu article 15 mopeto toujours en avant. Tout d'abord ça bien pour essayer des biso ya mabezaka ke komona ba chaîne oyo ba débrouillard te ba chaîne oyo ba ebi koluka te lokola biso net boy kopesa te na boy na bana na ndako na boy na chômeur na ekolo koluka boy de libota na ngai e de na bandeko na ngai on na sala boy. Il n'y a pas de son métier ndenge balobaka, il y a que de sortes gens bandeko oyo nyonso basala kamisala ya mabe lokola ya kuluna botala bandeko oyo ndenge bazali kobika kaka na mosala oyo bazali pe kokomisa misolo tina bandako na bango bongo oyo vandi okangi maboko kaka pona kokataka bato machete esengeli otika mosala oyo pamba te l'état ici ya
tebino misu bolanda ndakisa ya baninga. Olinga kolata sapata qualité place eza se moko na 7e rue limité et pa ya Papa Griffe. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabricant traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pour na ko informer le sous maman Nabiso Judith, Yozali maman, excellence, premier ministre, voilà, on a pouvoir, on a Nazara Papa Griffe, son excellence, monsieur le président de la République, Fatih Béton, il n'y a pas ya Koutanga déjà Nazara Papa Griffe, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutient? Pourquoi vous soutenez Angati? Nga mutufuma naïe combattre les Chinois, naïe combattre les expatriés, naïe combattre les Turcs. Pour que les Congolais là bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable ils à la chaussure ils à la sandale ils à la ceinture ils à la sac ils à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimina le mort na dimina le mort ateza le mort na comme ça la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino saper d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. L'élément on est singa nzela na boucler journal le peuple peuple so bo sepela ki nango bo pesa vraiment merci mingi na Nathalie Kela Kapenda oyo azala ki na édition na sima caméra to zala ki bongo na Igon Tingi montage sima maki na Christian Kengebe ni pe Fabrice Lundo mi journal na peuple ezaka supervisé et pas héritier mapine mbande ko botikala madame au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema
bataba ya bomoi tokomema pumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yangoyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.